Salut na bande ko nyonso bozona ndabiso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yeyo o azosala bino musala cher internet nyonso o bozola ndanga partout na chaîne na bino elengi na biso TV o na lobaka chaque fois bo s'abonner pour kolo eloko yeyo bato na solo ka baleki trop il faut to sala musala na bato yo bazo solo la bien. Alors Jerry Kobetox lelo ayeli bino sujet malamu pour na yebisa bino désormais bobandozo ba sujet ndenge na ndenge pina ba partenaire na ngato sana bakona plateau malgré bilonge ba no changer poto panza mayele kaka ndenge bozo komela biso na po lobby na santaki na komi sujet moko na moni bo pesa ki vraiment ba réponse et ya est-ce que moi si ya libala akoki ko temwa na femme libre to sala ki on peut mission déjà au bozo tala ngona elengi na biso TV na moni pe réaction na bino selenga plaisir à ma cas c'est vraiment et belé bozaki contre yango et belé balobi moi ça libala jamais kota molona moi si ya célibataire déjà vous pouvez savoir réponse na bino merci beaucoup na bandeko na so commenter ki na Facebook na ngai alors star yo moi na mobile ya mwindo asimbi caméra lelo surtout el bino sujet y compris na tendresse dibinga la sirène ma présidente et puis Jemima autrement dit champagne. Et puis tout ça na suka kuna mwana mobali ye moko akubunda bitumba na bana basi mibale sage oyo ako intervenir pe na émission ya lelo mais émission lelo tozali na lisolo moko onde ko mobali azo senga conseil po ya lobi bande ko na ngai bosaka be émission internet bo mekana ko conseiller ngai bo mekana ko pesa nga maele na sala nini na ka oyo komeli ngai ka yango ezali nini bande ko na biso mibale baza na couple na poto bayebanaka depuis na Kinshasa babalani bakepe poto libala bango malamu kovanda malamu makambo nyonso malamu baboti déjà mwana ya liboso na mwana ya mibale mobali asalaka mwasi asalaka ambiance elekaka nango kitoko ezate ke o mobali anyokolaka mwasi te o mwasi soki abengeli mobali soki la police te eloko moko te ya mabe ezali mais couple on a chose grave eza nini mwasi oyo azali marié maman ya ndako wana akenda kokota na muziki ya ba femme libre donc akota na muziki ya ba femme libre akenda gane ba réunion akenda gane tout le temps surtout ba sala ba réunion wana dimanche pour boyebi na poto ti samedi musale salamaka chaque dimanche mobali na bisaka abisaka mobali no te na zakana nani muziki mo na kenda mobali bineka muziki moko normal po biso mibali to la na te ke to la na ba mama ona muziki soki ndenge nini to likele mbate allez jour mususu yeko tombe kaka ndenge nzamba sala makambo ne ato sali makambo mabe ndenge nini suka il faut que nzamba bimiso na poisa mobali wana akanga pe na mwasi wana na muziki wana et puis na muziki wana mobali ayeko apprendre pe na ke bango moko ba olo bango muziki na biso o makambo na biso za pona ba femme libre photo kende to sala ka boye mobali ya leli na mutema lobi mwasi onga na bala za na alliance nanga akiko kota na muziki ya ba femme libre. Est-ce que ça malamu mobali na minute tozolo bazana ndaku asengi biso conseil moi sina koti na muziki ya ba femme libre c'est que atike la liberté akene na ye pour asala muziki yango bien pour asala makambo le msusu ya kukupa mobali alobi peut-être asala azosala pe déjà makambo mabe mo boyo abombela ngai donc yango wana sujet o tokopanza na bino na toyeba nini toko conseiller mwana mobali wana et déjà na pesi mbote na mama Marie Mbuyamba la patrona na pesi mbote na sema mayas moninga ya tendresse dibinga la sirène moninga ya papose ya mwasi ya batu ya Jansi Mayas na pesi yo bambote belé et puis na pesi likofi nanga na bomba na mokongo atrisha motomètre beba zibeba ya baleki belé merci beaucoup et puis na pesi mbote na JC Kano Real de Madrid na pesi mbote na tous les Congolais au bazana diaspora tendresse dibinga boni Malam papa Jerry Kobetox bota deuxième république merci belé merci vraiment papa nanga Jemima champagne masango ya talo boni Naza bien ma casse pas Jerry. Merci de me mettre na tableau et c'est moi trop. Voilà, merci beaucoup na la rappeler nous déjà bientôt et moi zo simba lisango to ke na ba formation mbangu poye azamo na boto sabi asimba na mikote assista kana na ba sujet et puis azona bonne formation oyo po bobenga yete na biso ba chronique langage na osepe na makasi ne ba benga biso batama boke surtout ne bo baxi suna chronique comme ba chronique et ça langa bien mais ba chronique on boota la pe ba oyo ba sa ba chronique ça jiboni bien Jerry Kobetox autrement dit 207 ouais. Donc comment on a vraiment boué ça langa lengi fort voilà to bandi maman ko sujet na biso to banana basi
pour basi nem basali makamon la sirène tant que yoza maman moi ça qui kokota na musique ya ba femme libre mobala lobby atika ye akende a continuer vie na ye ya ba femme libre Tony parce que pour naza na kanda te tendance la sirène motema moninga tema masala na ba motema tema masala kaka bon na koza motema sama parce que ba ninga kala tongo pour nga tendance la sirène eza nango mabete et puis eza mabe makasi mais nazami na koto ya mabe makasi parce que moi si ya libala tant to bala naka baba pour les meilleurs pour les pires donc cela veut dire si on a likambu nanga il faut bali nanga aye bango ezala mabe ezala malamu parce que ça yé mo to sécuriser nga ozo mo donner ko kabula ko be mbana kamte so ngo be mbana ali kamte na lingi esuti ozo mona naza li solo mona ko beta peka awa na ko beta ngo papa voilà ko beta na yo et c'est que na couple mo bona pointe noire parce que ba congolais na biso avant na pointe noire mobala avec na mbongo te mobala avec ko souffrir makasi mobala ko teka ba coussin ko teka ba coussin ko kata mo eloko oh subitement moi c'est pas que ndamba cop na e azui abomba mbongo wapi azui mousse boni mousse to la elaka akati mousse na katikati na sepenza akota kanzeta bomba mbongo kuna abomba mbongo ina fait ba $400 comme ça mbala ibati so mbala ina mbongo te oliate moi c'est pas donc on peut ça péter c'est le monter ce que bois mais faut mbala loba babumba so mbala te ki cop na ebo ya tra bloko na et simbi atabi mousse na biso pe esi e umeli na moni fa sa bébé nanga surprise comment ça nga te ka fona sala surprise papa bat ne sengo na confiance papa na bombela mo sindi kamute ne sengo na confiance nyonso ake na plastique asombi mousse asombi ba coussin mi balé azona bisengo sa pe wonzi papa ponga pe ko lambe asa pe wonzi pa ye nango histoire vraie ça histoire lokutati papa na ye azui mousse wana ba dra pas wana ba dra abimisi mousse akala ache libanda mousse sika tie ne ba dra sika tani mbetu bien to tel mbetu ka ndinga linga kana ndenge ndazalela atandi bongo moi c'est pas que siko tanda bongo azui mousse akala na ba dra akala na coussin akala akena na simanda ko limete oh là 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 tumbi oh là là atumbi mbongo ezaki na kati atumbi pour musique puis fin la récréation maman a 17h tu vois aye luna tekiti yete kakate luna tekiti exemple ça va dire de kokumba Jansi Maïs wana sema sema o Jansi Maïs ndeza bona tekiti bona boye c'est bien on est en fait bébé ngane za boye mais c'est que nzambe azana ngonga azana jour chaque jour azana dimanche te mais lelo ngonga etonga etenelenga te na selaki cop na lamba ki déjà bo c'est moi qui na sumi déjà mousse abo ça sema que na sumi mousse c'est pas qui biloko na ewana c'est maman yes azu biloko ba sec na tiki na ke na chapeau teka ki na yi comme d'hab akino chambongo eta bo chambre échanger mais moi c'est ça moi ndine comme ndine makazi abe maman Jansi ya kana Jansi azone sengo jusqu'à quand moi ça singe mais ça moi ça kangelungu c'est ma kangelungu Jansi pour le ressemble l'ingité bon c'est ça qui est je sais oh c'est maman sangai na teka ki leone na émission na c'est surprise moi c'est te o ça ba moté andi o petra c'est manda comme makasi o ça ma bé oh maman mba ko juste maman il y a problème o te fako bisanga bité et nda kunanga so changer loko ya ka te faire autorisation na voilà moi ça monika ko quitter comme bundisa mbali ni maman ni beton peu ça atumbi musona pourquoi à faire des comptes ayi ko ba vérité mousse izaki na $400 na kati mbala moko mobali sika azalaki découragé moi ça bombela moi si abombela que secret mobali bandi ko lela et puis banda jour wana libale sagnini et panzanaki obile pourquoi panzanaki parce que bazalaki moi ça azaki na secret na yemoko azaki ko associer mobali na été na makambu na yango wana nazonga na sujet na biso ça que ceux qui osa marié moi c'est mobali tant mieux je sais mobali no vérité et puis abi musique wana loko moko o mobali na komela biso pe abi musique les femmes libres y compris ba femme divorcée y compris ba femme o ba kufela mi ba veuve ba sangana non on est normal té c'est que moi ça on a intention
on a l'intention comment yo moi aux mariés au côté musique au mélange ba célibataire et ba non marié d'abord faire une intention ma bé voilà on a peu mis ça au mouquet champagne j'espère que na émission ndeko oyo azana besoin ya conseil yopé to moni koto yo awa tendresse di bingazui par ya papa alobi en tout cas moi si on a sali mabe quant à yo okolobana public ni bon pas Géry merci awa eza likambo ozula parte tolo bande makambo eza juste pe loko eza logique moi ça moi c'est libala il faut se comporter le quoi moi c'est libala moi so ba bengi femme mariée akoki jamais ko sanga na musique eza ba célibataire ou ya ba divorcé soit il fallait azala na divorcé ou il fallait azala na ni veuve ou il fallait azala pe libre pour que ko sanga na bango pour bi femme ou ya za mariée akoki jamais ko intégrer na ba groupe bongo pour ozana au conseil bien te kuna pour kuna peut-être ba olobla mambo ya ba femme libre ba olobla ba makambo ba femme divorcée ba olobla ba makambo ya ba femme veuve mais ba olobla makambo ba femme mariée donc quelque part c'est logique donc ce n'est pas du tout normal donc mobile déjà so moni que moi ça comme ko affronter ba groupe bon en tout cas faut télémélango so ka zo yoka te wana c'est mieux pour divorcer pour ezalate moi ça moi c'est libala il faut que koluka musique o eza ya ba femme mariée et non ya ba célibataire donc c'est un peu ça voilà na pesa nous malobana sage kuna na ebité ce qui ko intervenir nini awa yindi awa en tout cas maman balobi maman asali mabe intervention na ezani ni par rapport ya likambo e komeli ndeko na biso mobile. Ouais, Géry Kobertos, na oki nyon surtout balobi na ndenge ba maman ba intervenir awa. Na moni beaucoup plus bagé kaka koto maman za mabe. OK, quelque part pe papa yo moro na nu zonga na nu kati na yo. Na yebite tam susu soki ba moi babilo mususa mabe eza na kati o mama sala yo. Na yebite fo zonga na kati na yo. O mizongi kati na yo oyeba nanu. Est-ce que eza babilo mo bo sala yo? Et puis ce qui est zanangote, c'est inutile. Il y a condamné maman. Donc, oui. Attends, ce qui moi si on a salé ma bé et belete, c'est là non pardon. Attends, moi ça sera salé ma bête à limbisanae. À koko limbisanae, le problème est ça que à koko ebisé que non chérie, na lingi lisusu musiki wana te c'est ça à une cas décision na ndenge mura bongo. Sinon ngolo bani ndenge papa nda zawana. Ceux qui azala besoin moi c'est ko singa conseil te. C'est que ça bonga moi si ngwana zo singa conseil. Non, eza ngote, a c'est la qui mayele parce que ça normal te. Moi si on a déjà ba intention à mabe papa. Papa na ngana tozo tala ngai. Je pas jamais ça ba intention mabe. Ke bana ye. Comment cause a muto za idée ko na kiri ya ba veuve. Et puis la femme libre. Pourquoi? Azar déjà na bas intention. Na justice intention c'est déjà infraction. Donc eza impardonnable. Ceux qui parlent na potokuna, vous na procédure de divorce ngana otsinda boka bwana bino. Po akoboma yo. So ka bomio te yeba pe na ndaku na yo. Akoboto yeba bana nzu azabana na yo te. Donc fongo la misu. Ah oui. Ça j'espère que woki champagne, j'espère que woki intervention ya tendresse alobi akoya ko botole bana baza bana na yete akoya ko boma ya ko sala mabe par là yo zolo bani. Bon. Ngapi na lo baka bongo pour na mona na ngai eloko bakisa vraiment ya makasi te. Pour ndingi zawana mwasi oyo akomi déjà ko sala makambo boy oyo eza mabe oyo ebike mobile na osepene ta mwasi mabe. Mwasi ya malamu asala ka eloko mobile na lingi. Tango déjà komi ko bima na balwa mobile na olingi mobile na ote. Ali mobile ko kufa pona ote e basi bi baluka mabalati. Yo so respecter te bima na yo kende. Mwasi fo azana ba ni na mobile na ye. Donc les gens akoki sous-ordre mobile na ye. Oui, merci. Mobile na ye ayoka mobile na ye. Pas mobile mon côté ko autoriser moi c'est que ko kota muziki ya ba femme libre ou ya ba veuve. Mobile mon côté na si ya moi o papa Géry na o vérité. Donc ngai po na ngana monika eza vraiment anormal. Donc musique eza nini? Femme libre, femme divorcée, femme veuve. On peut pas dire que batika jamais ko bani que femme mariée. Donc ba lobeli femme libre, femme divorcée, femme veuve, batika jamais ko bani que femme mariée. Donc ozoma de yo femme mariée, OK ko intégrer na groupe na poani. Na lobi bino mo pe bongo na tande ndenge bozolo bate. Sage yoka na sage. Ba kolo ba lobani ibino ba sage lobani. Mbuma moko bonza mbuma ko ya malamu oya mabi. Ya za mbuma malamu tout autant écrire na mbuma parce que ça aza différente na ba femme mariée. So yo mbuma malamu OK na kati ya maropola o résister. Mais elle a des intentions, elle a des mauvaises intentions. Voilà, toi quand pourquoi bino bozo kendeka que papa a divorcé na mwasi wana? Parce que la femme azalina azoko écarté mobile na makamuna ye. Azar na ba secret personnel. Voilà.
na bamuziki wana pardon papa na kati yo te na muziki wana ozomona mutu moko opesa conseil kuna na kati po kuna eza badivorce banoyebiseni e mama divorce na olibala eza kaka kuna eza bafemme libre e mama nga kuna lingana nakobala te mpo mibali bakomani meleki ozomona ke rien du bon lelo mwa bien tika olekana te conseil ya bien moko te batika opesa mwa mwasala donc aobeba kaka donc soki aza na posa libala aluka muziki oyo eza ya bafemme mariée ou baresponsable so aza na posa libala te akende kokota bamuziki wana mponga na moniongo donc eza normal te. Voilà. Ah oui, Zoïnda makasi vraiment bandeko bozolanda biso, bokomela biso kwa na email, bokomela biso surtout même na commentaire à YouTube, même na Facebook nanga déjà boyebi déjà la comment gérer kamiende. Bokomela biso to bobengi na ba numéro oyo. Bino pe pesa idée na papa na biso. Sage na mona za na ondiro za na maloba moya ko bakisa. Nga lobi na linya loba na bango boy. Bango bazo lobaka mbamo ke non baboya na ba divorcer. Baebi na onkeke na poto ba loi eze belé na poto. Boko tinda bango mba monter ba se divorcer. Non. Et puis boye ba déjà ba boti debana. Hein? Ba boti déjà debana na moi. Nga na ko conseiller na ko bana yo papa, vandisa mwasi na yo, pesa e conseil tant que mobali, ayoba na ye normalement kenzela wana na lingite. Parce que oza mama ya bana. Ozo comprendre okoko tika bana na ndaku te oke kota ba muziki wana ozo kota wana papa oza mubali benda vanda mwasi na yo pena vanda na ye pesa conseil na ndenge mwa bien ala mwasi na yo akoyoka yo kolanda te ba divorce se divorcer non ce n'est pas bien na kati na lobate za na daji mo balobaka bapekisaka mutu alingia kende mais eux déjà outi bapekisaka été pour déjà meki déjà donc mutu déjà ça kei ils ont pas si pour pekisa ke tika bapekisaka ni mutu alingia kende il y a déjà ça kei donc ça déjà baby na déjà ata bolobi ndeni ayoka te pour déjà vikisa na mabe ya ba femme libre na ba divorcer et côté déjà au moins donc c'est impossible pas changer pour na mona donc ako changer na jamais pour déjà meki. Voilà. Ah bah oui, hein. Merci beaucoup. J'espère que boyoki ba propos ya bandeko na biso baza na plateau émission ba sujet to kena nango mulaite pour to tike la rapé temps ce qui peut essayer to kena nango na deuxième volume to ko sala nango deuxième volume pour to zwaka solution ya likambo ya papa na biso yo moi c'est à côté musique ya femme divorcée femme libre femme veuve akufela ba femme ba kufela mibali donc à côté musique na mobala ke ko kange kuna alors fongola misu papa fongola misu mama musique na zarabe tuma ba mambali na musique wana oh oui pour ma musique mbali ba sala kati basala na kati ba bomba balia na bango na bango baba qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel de papa fongola misu pour na ngai tendresse la sirène na biboy zala mobali zala décisif tu as cinq conseils boué parce que au lingo ozo solution yo moti et ça simple pour que nous na procédure à divorce ko banga no eloko te eloko pe polio na voilà déjà ko bana suka déjà ya mama na suka yango wala po un jour ok na village maman si je savais papa si je savais donc comme le bon côté en tout cas bambote na ngai belé pas Olivier Mandela autrement dit papa océan mai munene mai boya bosoto mutalonga avesi boskatira okufa yiyi abikiti wana zong sur scène bo dundango merci belé na moninga na ngai kati ya kalamasa pembe sima maes na France mbinga la blonde mosa pembe waka baninga nanga bambote belé pe bambote belé na ba oya ngai yanga tendresse ya kati fona pesa rese fona bongama Vincent Chuluis mon coordonnateur mon colossite la voix du peuple c'est la voix des dieux et puis na boss nanga Jean Chibo Chiboboa Colo RDC merci belé et puis na Souka mon producteur personnel Otis Nzoko. Dans le banc avec Fox et na Chico Luango, Ursile, Bamastananga et puis les amis de tendresse, il y a groupe WhatsApp, Mbote Nabino et puis na groupe Océan d'Afrique à WhatsApp, merci Nabino Nyons, Bandeko Nabiso, Obana et puis na bas artistes comédiens tout et puis na fans nanga tout na bandeko Zaliba Namboka, no bolinga tendresse, beaucoup dunda. Voilà, merci beaucoup. Toké na champagne, j'ai mis ma champagne, conseil no muké et puis na moi Bambote na bato balandi. Merci pas gérer. Conseil nanga ya mukie ezaka ke papa, j'espère déjà tout le bébé oyo kibiso. Donc il y a rien à dire, il y a rien à commenter. Chose claire.
libala ba force yango te so omoni ezosimba te papa yebele oya kufa otiki eti otiki pa continuer ba vie na ye bolingo mpe ba force yango te so motema eboye donc c'est un peu ça na pesi ba mbote na nga ebele et pas tantine Ange Toul en France tantine Matati je t'aime beaucoup na pesi sou ba mbote sou ya trop et pas ya Eden Toul na Belgique ba mbote ebele na pesi sou mbote pas grand-père na nga apporte bon moto na Nzambe ba mbote ebele na pesi mbote pas maman na nga Shadrach Toul na Matadi na pesi mbote pas papa na nga Jean-François Mikele na lela forta kaka créature na mine bosala. Voilà, merci beaucoup. Ça je te kena liloba na ya conseil et puis na ba mbote. Ngai lobalanga conseil kana zoloba mobali zala maele koboya na loyenge te pona sima pe okoma susu fayi na tika nanga ka petit donc yebela kaka mwasi na yo zala na ye poser ba mbote na ngezali kana zo pesa mbote na papi masamba mobali ya Nelly Dembo na France na pesi susu maître Océan Gigo ba mbote belé na pesi lisusu mbote na ngai na Karine Omikenge bambote na ngai nyonso yango wana na pesi bino. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a nos plaisir. Bato bolandi débat oyo bo pesa pe papa au conseil ndenge bandeko balobi awa ba misusu ba tendance balobi ba aboya ça jalobi akeba akoya ko regretter na sima. Merci beaucoup na star wa Simba ki caméra. Merci na moi na biso Voldi o déjà akoma des techniciens nanchik na technique mbala moko et merci beaucoup à Olivier Mandela papa Océan et puis merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso JCK Réel de Madrid Marie Mbouyamba la patrona et bon continuer toujours kolanda chaîne oyo elengi na biso TV ya Jerry Cometox à part ba chaîne o naza partenaire nazo sala partenariat na bango ba vidéo na ngeso kota pa na bango et puis ngamo ko pe nazo kota pa na bango donc bokanza te ko naza non na sala ka musala ezaka musala nazo aider pe bandeko na biso. Merci beaucoup bozala malamu kimia na mabota na bino po bolingo yango ne botaka Bouma malamu. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Goya. Bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV avec Jerry Cometox. Jerry Cometox. Jerry Cometox. Jerry Cometox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jerry Cometox. Il y a pas de deal. Vous savez que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jerry Cometox, tiens, minene.